Bonjour la famille, coucou la famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà ma bambote ebele bisika bizubino ningana voilà et puis binomo boyebi moko poati ezangate ko po café mai ebele bande konanga talaka tozana été za makasi lelo mo eza makasi na kati ya London vraiment bande konanga bomila mai ebele au sala kitoko makasi pour la santé, pour la stabilité na biso et puis tolobi shalom na ba homme de Dieu oh ya solo et puis na ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na bandeko na église catholique église mère oh ça là qui tout temps ba classe bien et puis voilà tokei pe na lombango topesi bandeko na biso ya bima bambote ebele bundu dia Congo yenge na église ya bundu dia Congo na PV ya Longo matondo na bakimbangiste vraiment bandeko na biso pe tolingaka mingi ya armée d'Isali bambote na bino nyonso toute tendance confondue en tout cas bambote bisika bizubino totiaka boy respect na ba chef coutumier na biso. Voilà wana mama leki na bino la danoise bino mo boyebi mama leki international vraiment na lingi bino mingi bino pe bolinga mingi merci na respect bo pesa nga merci pe na ba oyo ba fingaka bazanga ka te kwa bandeko nanga émission bo laika ka émission bandeko nanga et ko sala très bien tozo ko supplier bino bo battre la chaîne na biso ya YouTube pour biso toza batu ya YouTube ya ba mpiaka ya YouTube toza fidèle na YouTube bandeko nanga fina kaka place ya boye soko po sepelite chana se l'essentiel YouTube azalaka mutute oya landelaka ngome eza technologie et mona quand même ke bokoti bo stalipe voilà ba oyo bolingaka nga bolongolaka ba publicité te linga publicité si la tina suka publicité wana nde salaka mama la danoise azwa makopo ya mai ya komela pona ya l'émission voilà bandeko na ngai toza toujours na histoire ya Marcelo. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire wana bandeko nanga eza lokola histoire moko boye eza lokola ba combien on a livre ngo sko ezo sila te tozo ebate suka ya livre za nini toza kana tamso na 20e page livre za tina ba 1000 pages bandeko nanga bolemba te il faut qu'on y ait la vérité. Il faut qu'on mette les kambuti na soukande konanga. Au botibana, aux ana mobali, vie ezo continue kukata kama kambumbangu te. Oh li kambusi kwe, oh grâce kuna ba nommé grâce Coutinho. Yo ano boaki makamba Marcelo. Okomi na makamba grâce Coutinho non. Tika grâce Coutinho ba nommé. Azana ba qualité atanga classe. Et loko moko te zo la kisabino ke et là, comment tout ça la pardon que grâce Coutinho à la ministre était exacté. Grâce Coutinho est là la bano biso to boti malgré maman na yaza yaya musike pa na ngai mais grâce Coutinho na yebi âge na été mais c'est lokolo le mwana la danoise ba nommé ali bobandi ko tomboka batangi atangi na poto asilisi ba classe na ye aleki na président na ba classe wana ka entre parenthèses c'est quoi bino problème na bino ni azape jeune aumeli pe na Congo abani ko salam ko pesa ba prière kuna ayebi jeunesse ya Congo ayebi ya poto bo pesa e chance yango bozo raté aza de pères et de mères congolais siko bolingi nini boyebi te aza pe soka zakata moluba to ngepe to silika baluba kaka baluba chepeta mu Congo na bino mo ba Congo boza contre au juste bolingi ni parce que faut ministre azali sikawana faut mboke tambola botika ye a travailler papa na ye pasala ki mingi na Congo anyokwami sikoyo ba moye papa na ya sala ezate yango bomoni ba tie mwana ndenge na tango kalape zalaki papa bina ndako sala na Sonas akufi ba remplacer akomi ndenge papa komi ba tie mwana yango moni récompense wana parce que bakanga kaye asala kape eloko malunga te asaka pe eloko mabete pona asibir biloko wana botika bototo yana to vandela na likama mama blanche eza histoire moko munene eza vraiment bato mayele o bazali bato mayele neti mwana na ngai Kabibi Loba
yaya comment livre ko yo aza muto mayele comment na biso livre histoire oyo benza batu ba vandi ba comment il était une fois un pasteur qui s'appelait Marcelo. Il était boy. Il a fait ça. Donc, eza histoire batu ba kotanga. Ba tie ba photo maman Blanche, ba photo Marcelo. Livre ni ko te quand même. Bande konanga parce que Marcelo c'est un fou. Marcelo Zaliboma, bande konanga, il y a d'autres maladies comme la folie. Et tika kaba séquelles. Même au moment où on a diabétique, diabète et sili, mais c'est toujours que na sucre. Oko banda toujours comme ibate là parce que ba séquelles nango eza kaka wana. Eza ba maladie belé bande konanga. Oko banda ko bzela. Attention qui AVC pour la première fois. Ba woyeb su mama keba lanzala na tensiomètre talaka tension zala keba na boye keba na surpoids keba na cholestérol keba na ba mafuta donc eza bongo eza quoi Marcelo c'est un fou mutu liboma azali mutu ya liboma bande kunanga eza pasi na mawa yongo ba mibali mususu zoke ndiko bala yaya il faut tala azalaki na parcours nini biso to sapela bandeko surtout biso ba manyanga on a des gens beaucoup de manyanga babela kama boma à cause ya maele mais même maliboma esili yaya okomona ka ba séquelles les a omona ka ba soka bando loba so bokati ete esili a aussi ça lobata soka bandi ko seka faut ko pese mai so bo pese mai te banda bando seka na mai miso bando kita. Parce que baseke les alliés, Marcelo c'est un fou joyeux. Azana baseke le mutaliboma. Parce que muto azan normal. Moi si na yo akufi na ye na maladie moko awumelite. Maladie moko kaka keibo azongi bo. Eza facile à ko expliquer. Okoza la tena oye olobi récit mususu. Ozongi olobi récit mususu. Oye li biso lobi boy. Eza kata. Biso ba YouTubers. Combien de fois boye la rabiso ceux qui muta kufi nan ba kunjete to yaka tozo loba ote bobo nan ba kunjete boza batu mabe botika boye tangu ba kunji esili ceux qui histoire Marie Misambo et Matia botika amna epe mana kimia boye boko loba même ba sena nzambe musuku ba onobenga yango bilo bokeli felo bino bano bolanda ka mbongo YouTube. Mais lelo c'est que Marcelo azo salana pona Blanche. Bolo bani. Mobali na yo. Oh libala qui n'enviait pas les mariages de Blanche. Qui oh ba yeba ki Blanche dans son vivant. Bande ko ngana oyebisa bino awako na tikala ko kipe makama Marcelo te. Na tikala ko sepela na mungongo nete, na tikala ko sepela na matea na yete, na tikala ka pe na donc de son vivant ya Blanche. Na yeba ki Blanche te. Na yeba Blanche te. Marcelo na bandomo ka ba matea ni ba kata ndambu na ndepe ko lingana ngango te. Na ye ko yeba Blanche, Blanche ye yo elongine bo tango akufi. Ndesko na yebi na ndeka bat babenga kabiso maman moi je connais la famille tala boy boy na nde tozo yoka boy na tikala ka ko yeba na Blanche te. Ndenge na yeba ka mami oya motema mabe na oyela bino histoire mami moi ça ba ya bameko baza na séparation nde bazotambola wana baza baolala mbetu moko te Bostralino no yela bino na tie bino moi flash entre parenthèses Bostralino mami oyoki histoire non na yebi yango bien ndenge zotambola wana na yebi yo ke na yo na mobile no bozoka na te okangi porte obengani bana mobile na yo obengani bana ya Bostralino na ndako baola en hôtel na kangi entre parenthèses na yebi très bien ok voilà oko kamwa ngai j'ai causé avec maman ya bana wana au mono okamwa na biso boyoki yango bo partager peko bino ba bolandaka mami bolo balada na tazo déjà masono na maboko ya bana ya mobile na yo bando ki musu bangwana n'enviez personne
Même des moments, maman la danoise boy, les gens ont voyagé, l'objet n'a pas lu kukuna, non, bon vie ngate. Les gens ont besoin de battre na voyager, pourquoi? Ils sont pas dans la érésité, on a voyagé, au koye battre. Ils sont dans la érésité, on a voyagé, au yébité. N'enviez personne. Tala oyo ya yo. N'enviez pas, mais tu peux copier les bonnes choses. Ah, maman la danoise a Sarah Makambo boye bien. Ah, maman la danoise à son âge, on m'a boit comme une robe na ya mukuse, tikanga pe na moni. Oko copier bloc bon. Mais n'enviez pas. Ye penza, nga penza kaka. Na kumakalo kona. Non. Mukolo na ko lamba lele. Obelwa ba manyanga. Lufwa lulu akidi ekokili we ye. Ndebo koyoke bande obimba. Kutu azalaki boye. Kutu boye na boye. Kutu baseme ki bando kolinga bango yete o. Kutu kobima. N'enviez pas. Botala ndenge blanche. Lelo mobali abandi koloba maloba ya boye. Ngai mutu nazalaki atala kuna ye. Soki ngai te nanya ngaka ye ba blanche. Yaya kitoko mwasiona zaki nango. Kitoko basi belé bazana nango. Est-ce que bibana bongo basela bango atala? Est-ce que batu bande ba ye ba blanche te? Pona batu malgré tala kuna ye ngana tikala ko ye ba blanche te. Donc cela veut dire que atala kuna ye wana ezala ki restreint. Et bandoko ke mukil mobimba te. Donc c'est comme mobutu soka zina bomoyi. Alors maman bobila da olobani. Maman Denise Nyankeo aolobani ni nenga za mwale président ba olobani. Maman soki nani mususu wana. Aolobani ni. Nani mwasi ya Fali Pupa aolobani. Donc Fali Pupa banga mutu na sali nana. Mais ils ont des voix ya mobali. Ya kopesa mwasi na ye honneur. Lelo bande koloba soki ngai te. Aza blanche azalaki na mabe na ye. Mais bilo mo peksa ka biso to loba mabe. Mabe mangi bisamu to loba te. Mutu soka kufi akomi parfait. Mais tala lelo mobali na ya apetikeli bana 4 ozolo bana cher bana wana ba yoka kake ozolo ba ke mama na bango azalaki na mabe na ye belé. Oyo bandaki ko bomba. Mwasi wa yo akufi atiki pe bana na mukili atiki mama na ye. Bandi ko ba zone d'ombre ezebelé. Et puis nous voyons qu'on l'émission sur la famille des Blanches, sur la maman des Blanches. Maman des Blanches aussi aza fautive en quelque sorte. Parce que tolingaka bana biso bazaka en honneur, bana biso bazaka nesika pasi. Moi nazoa ko expliquer makambo boy pour lui dire quitter, non? Sambela kaka. Il y a d'autres prières nzamba yo karangote. D'autres prières nzamba yo kakate. C'est la vie ou bien la mort. Il n'y a même pas question de prier. Si tu commences à prier pour le mariage, cela veut dire que ma kambe baby. Liba les le mot naturel, et le mot fait la facile, et le mot dans la prière, tu n'as pas veillé, il faut qu'on t'aba gêne pour la mobile, mais non. Oui, donc comme il y a problématique, vaut mieux être celle qui est mal, ceux qui mal entourés. Oh, comme tout le monde, il faut prier, il faut s'embêler. Non, moi je ne prie pas. Ça va, on avance. Ça ne va pas, chacun prend son chemin. Toyo kasikobo yo ka Marcelo. Makamni azolo ba pona mwasi na ye. Ezaki to makasi. To landa boke binyos. Maman Blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle est écrit. Tu connaissais la maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle. La maman...
Et puis, naebite, yango na sarabino. Bato bakena na l'église ba Marcelo. Bazalaka bato mukilité. Ne suivez pas la foule. Ah, ngana okene église on a pas bato bazé belé. Ne suivez pas la foule. Bisope autrefois, tolanda ka foule. Mais tu renais au na foule, désordre. Ici seulement à Londres, dans une église mouké. Dans bien église mouké, bazo pesa ma responsabilité belé. Maman la Danoise fait ça, maman Déborah fait ça. J'ai dit non, n'a qu'une église amouné, n'a pas na foule. Kaka na kacha foule wana, ba pointa kinga lisu na pasteur, a longolinga, tchenga pembe nae. Ce que j'ai vu, je fouille jusqu'à présent. J'ai dit, madame de Saint-Gouin, malgré ma responsabilité, je pouvais dire non. Mais ici, il n'y a même pas beaucoup de responsabilités, mais on a commis proche na bango et je vois les bêtises. Vous comprenez? Il faut faire attention avec la foule. Là, on a beaucoup de basé belé, batunyo sur le bazar à batouté. Batou combien ba témoigner que même le corps de maman blanche. Pour ni Marcelo comme ko banga bang. Ba communiquer ba bandi bandi on a tout entre parenthèses ya corps ya maman blanche. Marcelo a Bali. Bandi konanga. Azali susu na lié moko na maman blanche té. Azali susu na lié moko na corps ya maman blanche té. Azali susu na obligation moko té. Ya kokende corps la corps à maman blanche. Et ça n'a pas sous problème na été. Alingi akei, aboy avandi. Et comme obligation, corps et zonga kana famille à moi si. Ba moni mboke ngota la corps. Ba bana ya Marcelo, bazana mikolo ba kompe wa mukolo aza. Soka li koketa la corps à maman na aza obligation memi baleki na ye. Bazui chauffeur ba ke kota la corps à maman bango. Marcelo azana na besoin kokende te. Parce que abali déjà. Les mouta kufa ka zonga kana famille na ye. Bako sukola yo, ba lobi makambo tikali libre. On n'a même pas fait ça à Marcelo. Amoni ke biloko ne ko kangala ngo yete parce que akeba la coupe étrangère et ko zo bango te lokuta. On ne blague pas de coutume. Quand tu as la kabouena, ba chef coutumier, tu as pourquoi tu as la kango. Ba joueur na coutume te. Même ba juif ba na coutume. Même Jésus azaki sous coutume na bango. Ba juif ba tu bazo kende kuno ko so ba tricot ba chemise na bango, ba tala ki so bloni bobengaka. Ba zala ba coutume na bango ba respecta kango. Même ce qui Jésus aniati coutume. Aza Jésus, aza Nzambe, azali ngaïta, azali yote. Mais on doit respecter nos coutumes. Mais Marcelo a respecté en côté. Les lots à que nous avons autonomie, il y a cimetière wana. Mais non, est-ce que dans le cimetière wana, moi si wana zali, parce que moutou ya souka. À mon avis, c'était que Marcelo, c'était pas sa famille. Bakoki ko kanga cercueil, bake bati ba déposer na libulu, bokei, bango na butu bazongi. Ba bimi ce cercueil, batie maman Blanche na camion, bake ko kunda na église. Temzo maman Blanche bakunda na église wana. Ba église ebele bakunda ka batu tango mutu akokufa nombre de kusu ezo bimaye nombre de batu bazo ya na kati ya église. Ba église ebele bokotaka il y a des morts d'hommes là-bas batu bakufa bazakuna. Croyez-moi. Tango musu bazo banga bakende te ko fungola emsu maman Blanche na kati azate. Un souci bazwa kiye ba bokundi bien biso na mboka na biso na ba manyanga babenga bango ba munzula bilo moka bongo bokundi pena mutu na bino bien bango ba koya na butu ba ko beta prière pan corps mabele panzani corps ebimi ba bandi ko zwa ba dra ba biloko kitoko ba bimisi yango après ba zongisi mutu
bokoya koyeba kaki awa bamjula balekaki soki bomona mabele kiti bato babia balekaki awa bazwi biloko nyonso na kati me mokolo mundu babamjula na ebembe kangama bango babimisi ebembe boye yaya babangaka pe te omona mai ezobima na ebembe me bango bazwi bilamba na bake basokoli soki mpe kindoki soki mpe bakoteka yango nayebaka te mpona bamanianga bande kokunda bato na ner bakotya oyo babulangeti banini babiloko ka ya boye yango bango baolandela kuna oyo bazwi yango yaya somo do Barcelona baza bato moko boye bato ya maboma. Comment mwasi na yo akufi na honneur ndenge bato nyonso baleli wana ndenge Blanche baleli avec honneur eza ponanga yo Marcelo yebi nde bakolela yo oyebi bakolela yo oyebi nde balela Mobutu un président de la République au monde balela na Maroc avec soki bato muke yo yebi bakolela combien yo zo mona kolela wana ndenge osalaki mort ya Blanche na miso mama na eze lokota na miso ya bana na c'est rien baza na besoin mama na bango à vivre baza ngata kolia baza ngata komela ke mama na bango bamona ya kufi balela ye na honneur andengwana et puis zolo ba mwasi no azaki mwasi moko azali na makambo mabe ebele donc Blanche azali na bolamu ka mukie yaya bino mutu bozaka na bocha ba commentaire la de nos oza kitoko te la de nos oza solo la de nos oza boye la de nos oza salité au monde à place la de nos sokola raté au vana do nangaité au monde nga boya fasté mais ozo finga mais tellement menga mutu na mabe mais tina kokufa wifi mobile nanga kope akoyaka jamais koyebisa bino ke mabeza la de nos aki non abandolo baka bolamu nanga aoutika kobeteke aye bozo kanisa deni la de nos wana bino boyebaki azanaki na mabe moko boy aoutika osala ngote parce que c'est un homme qui se respecte. Tu dois respecter ta femme ti na lilita surtout oya tikelio bana baza. Mais un homme de Dieu azo finga, azana tempérament te. Azana oyo bango mo ba efsaka biso garde le silence. Nzamba ko combattre pour yo. Azana ngote, qu'est-ce que maman Blanche a fait? Pour na koloba que maman Blanche azalaki na mabe na ye. Est-ce que maman Blanche a lamuki loba? Non. Eza biso mto loba, eza ba bande kwa Blanche mto loba. Bunana bande kwa Blanche. Bundana bande kwa Blanche, mais laisse Blanche se repose en paix. Ce n'est pas à Marcelo de venir dire que Blanche azala mabe. Pourquoi bandeki ko kosa biso? Eza a on a ba vidéo na préparé kiangote pour nous dire que binona Blanche banda bo banda, il y a pas de problème atam komoko bo soana te. Alors aujourd'hui tu nous dis que Blanche azala na mabe. Blanche aussi de son vivant abade ko montrer ka l'église na mwanzela mine ka ko seka hi nzoka makambo ezake mabe ko bande ko yipsa mama na yeba audio ko bima telle hypocrisie na katia ya corps du Christ, hypocrisie na katia corps du Christ bande konanga, c'est pas normal, on ne peut pas accepter cela. Mais quoi faire bandeko na ba situation boy bobima laissez ba église wana vide botela ba vie na bino avant 90 comment c'était bien, comment biso totangi malam tozaki respect tozolia kitoko 3 fois par jour tozola ba uniforme na 7 osoma na sedek tozola ba cartable ya kitoko tokende classe. Yé moko Marcelo akata classe mais atanga na malula école ba catholique abanda makamba magique là, ce sont des choses babota manango abanda liboma déjà na humanité bande onanga Dieu est juste, Dieu ne peut pas appeler un enfant. Marcelo tango akati classe azalaki na moins de 18 ans, il dit que nzamba banda obenga na joana pona pese liboma pona ya boino ezaba livre Marcelo banda otanga ya ba magicien, ce n'est pas les dieux ou le créateur biso nyoso de toza boy
Il faut demander dans ma maman prophétesse ou ma maman makamba web que cette dame là moi aussi je suis appelée de Dieu. Ce qui n'a kotika boy n'a commis prophétesse. Bon on n'a le bas qui n'a ressala ngote. Place ni nazali boma. Nzambaza quand même juste. Akoki korienter on a côté mo boy tioke salela e makoko peso li boma te ezali ba kisi soko kesi ba nganga nzamba pesa ka li boma te même soki botangi na Bible Jonas tengwa aboyaki boka place nzamba pesi Jonas li boma apesa Jonas li boma te Jonas akozala kaka wana oboyi kosalela ye Jonas okomona kaka ke ba makambo eza kaka boye ozokende o makanzamba zozogisa yo kaka donc tu okomona kaka le bino non nasela nzambe mais devenir fou parce que toi non ça ce sont des marabouts des magiciens des sorciers bango ne ba comme ça ba tuma boma mais c'est comme mutu ya liboma ndenge wana azo baby sa jeunesse. Au lieu de senga na grâce na biso a koti grâce. Yé pas za mwana moko boye bango pe ba église kaka bango nyoso bulu ye ka ba jeunesse. Tela na no ba pasteur ba zo baby sa jeunesse. Parce que yo za na millier wana ba pasteur o ye ba ke o pasteur ko ba zo baby sa jeunesse. Le quoi ba Marcelo ba kangi ba tout ce ko bino bozo kanza ba to ebele baza kuna bazali ba tout baza ba to mondo yo te. Kende na église à Marcelo, tango église bimaka. Banda ko luka batona bazo kende wap. O mwaka na minute te banyo so balimwe. E boka bato bazalaki a bazui moto nini bake na voiture. O mwana bango te ke ba okende groupe boye makolo. Non balimwe. Bato balimwe. Bazali bandoki. Allez, un fou comme ça, akanga population bobimba, lobaka. Directement dans mon lit dernièrement zoloba atoza na zemi ko bomba te il faut loba l'église o loba na batu bande ko pona badidi ya ko l'acceptation que moi si wana zaki na zemi cela veut dire que ne batu baloloba que abali na zemi eza vérité eza pas sina mawa Marcelo ba souhaitera mabete mais soko bota ta ki zengi na osepela so boboti na mwasi wana benda ki zengi bitanga so ipenza o benda kingo ezake lemba wana elalaka na kiti boye et cause à la gloire à Dieu hein parce que tu es méchant si ko bino bato bo finga ka biso bilongi mabe biso baba tozanga tina biso makolo poussière biso tonjuluka sikoyo mama Blanche ozaki kitoko makasi mobali nzoka badoko lingete mais biso kaka bo mobali alinga biso makasi le bakata na mobali ke na lingi na ngai sute mutu akobanda kolela yo moko kama mbinga mobali akiti bo o mituni olobi o ezani ozo comprendre o sukoli pe misu bino bolobi azo lela pe ko yaya mais pourquoi tu fais ça Polito Kabwana nini dis-moi je vais me corriger à cet âge ici. Papa, quand vous dans 60, mais 60 ans, bah comme dire à cet âge ici, je vais encore recommencer à zéro. Qu'est-ce qui me va? Mais tel Marcelo, moi si ma tout qui pembe azanango, et taille, bah pesi taille, mataku, bah pesi mataku, ma belle, mais si quoi yo, nous avons Marcelo, bah nous l'ingane yeti. Coucou la famille, non, tu vas nous qui na souka, donc et ça passe. Mon bel est venu au Lobaneke. Moi azana makambabe et puis moi c'est Koufi. La maman blanche que le monde entier connaît. Qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous. Zambe. Mais maman blanche wana. Ako pe ko bala mutu mususu. Ako ko bala pe général. Ako pe ko bala pe caporal. Ako pe ko bala mutu mususu. O pe maman blanche ayebani. Biso sikonde to yebani boy mama la danoza yebani boy est-ce que wifi mutala alaxinga na miso batu po biso boye banga est-ce que mobile mutalaxi ba makongo to pese ba bote bele po boye ba mama kongo est-ce que mobile mutu alaxi kabibi loba mobile mutalaxi et ce n'est pas nama mobile dalaxi HM pona HM yebana lelo bande konanga
Vous voyez des hommes comme ça. Donc, ceux qui, il y a ceux qui, nani abala qui était, alingaka ye banate. Temso alingaka ye banali sous ma casse. Temso alingaka na longue vie. C'était méchant. Moutakolo babongote, na moi si, Maman Blanche que vous avez connue. C'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle est écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais... Maman Gloire n'est pas morte dans la gloire. C'est Lukuta. Moto ya kokufa na gloire. Oya kokisi 80 ans. Oya komi koko yenda akufi na gloire. Akufi na suki ya pembe. Akomi na gloire. Maman na zeli na suki ya pembe te. Gloire nini ya kufi nango. Bembe oya kufi nango. Mutu akei na ye. Ake sala bamakamu na ye. Bake kochuba ye tonga. Akufi. Maman Gloire ba ningi ye ka tonga boye. Akufi. Marcelo va tout préparer là-bas. Et puis dans mon lit, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités, mais elle n'était pas parfaite. Maman Blanche a qui a des défauts, elle qui parfaite. C'est Marcelo qui dit, mais c'est un fou, bande kunanga. Sortez dans l'église de Bango Bozo Yokate. Tala penza depuis 1990. On banda binza biwana. Epesio nini. Epesi biso désordre na bamabala. Epesi biso désordre na bana. Bane bele bakati ba classe na bango. Po na ba pasteur. Na tchela ki binongo. Mwana mobali na Allemagne. Akata ba classe. Mwana mayele. Likolo kola na ba pasteur. Bane bele ba longwaka awa na ba poto. Bakendaki ko s'installer pa mamolangi kuna na malimete. Lelo bana bango bakomi miyibi. Ya bakomi koboto na ba église. Eza biloko mokili bozwa. Ba papa na bino batika ki yango ba kufi. Ale yo po kokufa. Oko tika yango eza biloko mokili. Olie bo sangana. Opesa respect na mutu abanda ki yango na Belgique bo continuer œuvre ta maman na yo. Mais bobo toli biloko na nyonso. Mais vous allez mourir. Il y a la mort qui t'attala na kati église wana. Bozo sepela lelo. Mais allez aux en longue vite, moi na maman la tokangi entre parenthèses, tu vas tomber dans l'église wana. Oh yo botoli wana. Tu vas tomber, hein? Tu vas succomber. Oui, parce que c'est méchant. Babilo comme mukili boye. Les biso, les lobo lobaka, bavoka bato mukili. Mais les lobo bato église, bato qui nous kozwa bavoka. Pour na ba wele la banda pour ya ba église. Nga bozwa un cas dans la terre. Oh, on y sombe église. Nga na piate. Toi qui semble na parc. Totali météo. Mboule zate alboye to sambe to ki mate toki. Pardon. Mis son monde. Voilà. To longwe wana pona kosilisa. Tokei pa Marcelo qui nous dit que azala ki fou. Yaya bo like bo partager. Après nous allons analyser maman, comment sauver ta fille? Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas sauver leur fille. Moi, na ye na mobali, yo moi na nanga ye na mobali na yo. Ozwe na live together te. Oye linga ye mama kudu mobali nanga yeyo. Mobali no yeyo he. Ngape mama la de nos abo ya kate. Aza ya biaza aza bien. Na boy problème. Oh, na laksa ki oyo, oboyaki, c'est quoi tant na zio oyo onde méchant. Yo moko étudier. Moko le poko yebsanga mama mubali on a lingi ete, azon yo kolanga, akende. Ngate una ponela ki yo. Ka yon to yaki na osibite kende. Me ba mama msus, te, Sony, tala kaka, ngana boti bino, na batata seti, sikoyo lelo, ekoma ni. Ekoma nini mama Blanche? Yaya. Ekoma nini so ni bale esimba te ba force arate? So ko landi likolo, landa likolo.
Bonga mom na la boti bango na seti papa nazala ka bien na nga lesengo bonde bomo na nga na boka mina nga boyi bongo sikoyo yo sikoyo kosani sikoyo yo fo souffrir na yo pona batangelo mobali moko tia allez bo baluka ba shit di toleka wapi yango to suka a bolanda bien. Promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. J'ai refusé. Et il m'a rendu un peu fou. Je suis allé au Saint-Pépé 2 fois. Ouais. Saint-Pépé. Littéralement, comme on entend folie. Mais pas le grand fou, mais vraiment... Des nerfs... des nerfs. Ah bon? J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Ouais. Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je... C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas. Et je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et Yaya. Nzambe asengi o servir ye na moins de 18 ans. Nzambe na biso asenga muta servir na moins de 18 ans. Yo boya peso liboma. Et puis na azala ko loba boy aza PD. Nzambe na pekisi ete akata na nou ki PD. Mais a servir ye. Entre temps zo bimana na mobile azaki na 16 ans 17 ans. Azaki même pas na 6e année à ça examen d'état. Mais tellement ba nota na bekola bien azolo ba français na ndako azana tonalité français na ya kitoko. Mais tellement ba universitaire o ba leki mais ya mvuka kabango. Ya zo se azo ko konza bango. Tellement nenge ba longola biso mayele. Bato mayele mais Marcelo Zomvu Kabino, ndemona Borsalino, atanga teza dans l'examen d'état, mais Azomvu Kabino, bato mayele, bato botangi na poto, ba docteur bokindi kuna bolenga. Et normal, peuple congolais dit beaucoup comme bazoba boy na ba pasteur. Beaucoup comme ba kizengi boy, qu'est-ce qui ne va pas yaya? Il n'y a pas tous les pasteurs bazama bé. Mais ils ont mon naneti ba Marcelo boy, ba classe ba lunga tangité. Tant on le bâtiment sur l'église à papa Mons na Bruxelles parce que ont que muto docteur hein aza docteur sur la psychologie sur kinani ozomona ke muto atanga ozana tango zo pesa mateya tango bozo solola akoyi ko orienter yo tango suta na musala de loko moko bien mais muto oyo atanga te kaka alors azwini kaka Blanche Boye Blanche Pemba la moko moi 100 000 investir batia aller ba continuer ba loge na bango bambongo ekobi koya parce que bande konanga ce n'est pas pour nous attention aucun nganga attention aucun wapi avant nganga salelo loko faut pesa na mbongo na yo moko mutoki na yo so boye bango ti donc ndebo mona ka bango bongo ndebo mona ba pasteur mususu ti lelo ba na pasi parce que bazana mbongo ya kopesa te il faut na yo pesa après bango ba ya kopesa yo ba yeso ke boye futa boye sala boye nde après le recommande na dimension mususu pesa batu sala boye Marcelo na kati église na ye caméraman na munene ba tcha kuna likolo filma ka batu c'est quoi les la ka batu bakufiti tout ça ce sont des sacrifices nanya beta li solo na mutu te bakufi kaka boye accident non il y a pas de hasard à Dieu et ça ba sacrifice et belé bakufa ka wana boye ba na bino peti
Et tellement besoin na foule, bazo kufa, bazo kende, nyoso ka ba sacrifice en église, mais botika la oye batin. Boroye bate po basa tale belé, bande konanga, bokeba. Ba pekisi bino ko sambela te. Dieu existe. Jésus-Christ est bel et bien. Akufa c'est quoi? To sambela kainda pesa biso force na minute force na ezapa na ngeza na kat na ndako nanga makila na ezo sa surabondé na kat na ndako esika na vandi a. Mais atika ki binzambe nzambe ote. Même Dieu nous interdit de quoi adorer na ba bâtiment bâti d'homme. Isa Bible ngo na bakate makamusu bo salela makamusu bo salela te. Un fou comme ça. Parce que vous savez quoi? Même Satan il n'a pas témoigner. Satan zazo bate kaka après ça bongo yo témoigner ka été te. Ndé doit ka témoigner nzambe ndé pe Satan. Mais ce qu'on va ka témoigner na ba code. Azoyi sabino ndenge ni na bande ki kozo magie. Abane ko tanga na ba livre satanique. Et comme ici non tu dois te donner faux quota. Et ça na chemin retour te. Quand nous sommes compatibles, nous sommes en boma. Basi mabakisi. A comme ne sika mo bazo kokate ozui liboma. Marcelo a comme ki liboma. Azolo ba petit fou na grand fou ezate. Nous sommes fou. Il n'y a pas dans le dictionnaire un petit fou, grand fou non. Oh petite folie, grande folie non. Nous sommes folie, dépression totale. Il y a le moins que toute dépression, mais comment dire déjà folie, c'était même pas la dépression. Parce que la dépression ne t'envoie pas au lit à bakaye. Hein? Dépression non. Dépression, on peut se pongi, ozo mona mukileza biente, batu balingi ote, ozo kaka malili. Attends moi iboyozo kaka malili, dépression. Mais ce n'est pas que dépression, lia gâteau, mais là ma souba na yo, lia nye na yo. Non, ça c'est de devenir la folie. Marcelo folie deux fois. Tu as quoi accepter ba kisi na yewana. Et puis ba yebisa ke ozwa mwasi moko boye et kozala boye. Blanche basala ki bazo Blanche. Non, Blanche aussi avait azaki le lembo bonzambe te. Azena bolembo bo satana. Parce que 5 fois bozo kabona na fiancé ezo simbate mais ozo kanga makaka. Ti 5 ans, y a pas si non. Ça c'est quoi? Bandeko. Na komi na suka. Like partager ba maman bozo maele. Surtout bino boko mo kotsa bana ba chorale na lecture yem tout mwana nganda tanga ka Bible en église do omo no lokumu anini yaya. Ndo baby sa bana. Ozo baby sa bana bandi kunanga. Tika. Makamususu to boya kana biso ka koloba. Mais ceux qui biso to leka na banzela wana tozo yebisa bino bobima na bino bokeba. Obieso zo kende kuna zala keba. Mate ya nyoso tute ekota evanda na yo. Mate ya mususu leka yo. Parce que yo pe lelo zokola. Ozana jeune fille te, ozoke na bana. Mama nanga mabe. Mama nanga ndoki. Mama nanga boyo. Mais ozotambwa na bana te. Mwana ngulu. Asekaka mama na ete, munoko mulai. Lelo atuna su mama na ye. On comprend? Ajo biso to yaka na poto aw. Lelo bana nanga ba leki a joana ba botami en me ba leki na jango. O ajinga na yaka na poto. So comprend? Sikoyo bana na biso tozo mema bango bazo kanga batata mwasi bandoki, bazo kanga ba mama bandoki. Biso pe to komi ba mama, ba okanga biso tu. So bango bakangi biso te bana na bango, ba okanga biso bandoki. Ba okanga biso. Il faut faire attention. Yangwana ngai, non. Na la mukaki, bana nyoso kota suka, bake l'église te. Je veux pas. Priez à la maison, faites vos vies normales, bon vivre normal, bon enjoy normal. Na boya yaya na lo bebelete, na suki wana. En tout cas, bon c'est pendi salade danoise, bon like, bon partager, pesa ba commentaire na yo, Maman Lamuka, Marcelo c'est un fou, bande konanga, cimetière à Blanche, et ça sous na maboko Marcelo te. Asi a Bali. Et comme il a ma boko na bino famille, bo telema, gouvernement ya ndenge nini boye. Boko ko pesa Marcelo ba policier te,
akende ko surveiller cimetière wana jamais eza sur le droit na été abali penza officiellement abali siko comment asasuna na droit cimetière clé à cimetière soki ezalaka et osasuna maboko à Marcelo te biloko nyonso a blanche il fait zonga na famille on viendra dire ça et puis on va parler aussi de la famille comment sauvegarder vos enfants tant que bazana mariage le divorce n'est pas mauvais hein. So biloko kanza divorce eza mabe etali bino mais na biloko musu emeritaka divorce biloko musu mibali mususu basi mususu ba meritaka libala te mibali musu pe ba meritaka libala te c'est pas mutu nyonso nzambe asaina mokili fois za na libala et bato musu ba ko mériter libala te azana libala toxique aza produit toxique. Ok, en tout cas, voilà, bino nyonso boni ngaboso ba mapangu, toza toujours na mapangu eza toujours valable na nsele. En tout cas, eza wana 26-20 cadastré au bengi mama la danoise et puis live together ne tombera jamais. O luka mwasi, ozo luka mobali, n'hésitez pas, toza na site de rencontres bien organisé au bengi mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23. Ozwanga tosola kitoko makasi et ozala bien. Botika la malam tokutani prochainement. Vraiment bande konanga bo like vidéo s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas 200 kaka 150 like na okumisa nzambe nzambe pe ako tika bino pambate. Votre maman Leki bye.